Zakari Mababa, c'est Tata Poto. On a vendu quelque part, dans l'autoroute. Peine à réfléchir. Première information, d'abord il y a Congo. Et puis au côté, il y a un fait important. Il n'y a pas engagé. Santa Corneille Nanga Bombo na ondeni. Santa Corneille Nanga on dirait. Santa a bien sauté. Santa Corneille Nanga a bien sauté. Santa Corneille Nanga a bien été. Mais biso ba patriote. Omoni mutu nyonso azo uta kuna kukuta na Kabila. Il faut samba. Parce que Kabila est a réunion opposition te. Comme réunion ya rébellion. Ba opposant pour qu'il y ait une réunion. Mais ceux qui opposent au Kabila, tu dois être interpellé. Tu dois répondre. Tu dois nous dire, vous avez parlé de quoi? Parce que la mission de Kabila est connue. Kabila Zala clair. Kabila Zala clair dans le Bawana. Et ça m'a kambu ebele. Pour la nègre n'a pas na yebi mutuana. Kabila Zala clair. Tonimi siko to bunda pe to ko bunda na baye bandambo oyo ba mi pesi na nenga ko bunda na volonté na nzambe na biso to ko longa biso to sali choix ya patriote ya mboka ya fatiku tunanote ya Congo eza côté nini. Quel est l'intérêt du Congo en ce moment pour na Zakari Mababa? L'intérêt de Zakari Mababa c'est pour le Congo le que Congo ezonga mobimba ba minéraux l'automona mabanga pembe aux yeux aliments l'élection aliments peli éthique la biso. Est-ce que Fatia na logique wana? Oui, Fatia na logique que mabanga wana mi balé ya pembe soki ba tout ici on alimenti et pela donc ngana Fatia to nzela moko. Naturellement. Tu n'as pas besoin pour futayo basala boye puis de moi. Na âge 60 ans, so na sombanda côté somba carte, oyebisika olia te bisika ovanda te sekena no yebi lokote. To komba ko lata bolo ko ba mandona chaque jour na ko longola kaka mukolo yo FRDC ko longa. Mukolo oyo FRDC ko longa eloko mwana liolo apesanga yoyo, mwana ya liolo ya mwasi mutapesanga eloko yo. Na comment on l'a chaque jour, quel que soit montre, na kolata yango efeza na pona soutien double soutien na batata ya ngai po ngai na uti na bimbusu ya l'état, na uti na bimbusu ya armée. Na politique ninge to sala ka wana mwana soda kaka moko ya ndima ka mwana soda ngai. Bazae bele ba bimaka soki likambu zakle ngape mwana soda bimaka lero to yeba poto tia soutien na batata na biso. Batata na biso mampinga. Bazo bunda pour mabele na bango pour mabele ya bakoko na bango na mboka oyo Congo muta ko zo pouvoir lisusu te na minduki muta ko contester oyo ki kanda okozo minzuki ekoleka lisusu te na ki facha so ya awa na France na comment on sale confiance makasi. Ça veut dire que c'est dans l'intérêt du Congo to mona mbobanango lobby Fatia na France. Pour la vérité à beta bango face à face. La vérité à beta Kagame na Macron face à face. Et ça la vérité moko boye Saint-Esprit comme ta cause à la hauteur nango. Autrement, de ko simbate. Deuxième sujet. L'événement historique, l'événement oyo nanu et salamate oyo mutu moko ta ko imaginer yango. Si na 2020 ans, personne ne pouvait imaginer qu'un Congolais oserait annoncer une date na salwana na stade de na stade de Gaïa. D'abord you arena kakanan. Pour fali bana beti d'abord arena Bercy o emso kala. Bercy o ya kala. Ti lelo mutuna na tsheli na Bercy te. Je vous encourage boya ko tsheli na Bercy. Parce que c'est possible. Il y a Kocha Libaye na Bercy. Est-ce la musique religieuse? Est-ce la musique tout à part quand moi on a besoin NK Divine. Né et grandi na Mikili. NK Divine a fait ça le comble. Après Fali Poupa. Mais NK Divine né et grandi à Paris. Mais grandi na Bandal, na Sinkin, par répéter na tunnel. Jamais, non, non, yate. Alors, on a mon lelo mikolo yo boye boli misangai po moni
naza à la fois gêné yako lobela ba pasteur. Vous savez, une brebis ne parle pas à son berger, mais une brebis peut indiquer le chemin à son berger. Papa pasteur bino ba loin de Dieu. Yango bino bomo naka ba prophétie na bino esala ka soki mutu neti boy ngai le so boyoki sango ke na komi soki wapi wana donc nzamba ko memanga kuna te. Bino moko boza tellement na makambo ba solo ka makambo ba kisi makambo mabe banganga basila bakoma ba prophète bakoma ba nini que vous croyez que tout le monde pourra réussir. Il faut kaka asimba kisi. Bandeko tangu nati lokola yela ngai fali détermination na tangaki na mona kata nzota mona wana abnégation zaki nango sur 20 ans de carrière parce que ngai na yebi carrière a fali sans que ba relation na biso bouger. Nous sommes restés loyaux l'un envers l'autre sur les 20 ans. Tozwani problème te à chrétien na chrétien était donc sur 20 ans nous avons été sur le même diapason. Boka monter sur la confiance nangai na bandeko bomona ngana bango na ko expliquer bino ce qui se passe. Donc yo prophète o comme on a tete bana victoire ba wazalende ozalande nini. Oh yo moni liwa ya Fali. Je demande à la famille de Fali de porter plainte contre tous ces charlatans là. Contre tous ces voleurs là, ces impressionnistes. Il faut porter plainte. Vous blaguez avec les gens. Moto yo zolo ba ozo proclamer liwa na ye. Allez, tout le monde qui est musicien. Tout le monde qui est musicien. Tout le monde qui est congolais. Azana bana na ye, yo boko la bana na ye. Azana mwasi na ye. Azana bandeko na ye. Batata leki na batata kulutu batata mwasi bazali. Bamama leki bamama kulutu bazna banoko bazali. Donc yo zo ko annoncer liwa ya mona ya batu kaka boye na loyenge pour annoncer Stade de France. Gens de peu de foi. Faux pasteur. Faux pasteur. Vous savez quoi annoncer liwa ya mona ya batu. On nzamba la question. Nzamba ngwana kisabino kaka biloka mabe. Akola kisabino victoire te. Ya famille na yomoko donc nous na ba difficulté à kolala na kolia. Yo pasteur. Oso c'est la mbonga makbonzeya, oko bola sepsepe bandaku na yo na ba voiture na yo comme tous les autres charlatans lokola yo. Ba passer ba komo la bandaku. Ba sala ka paité, mais tozo mona bandaku passer komo la sapenda ko ba filmer ndaku ne salon na ye. Na mbonga mabonzalo, taisez-vous, ne nous provoquez pas. Ce que je dis ici ne m'engage que moi, ça n'engage pas l'artiste. Je ne suis pas de son staff en plus. Nazam Biaka, parmi Bambiaka, Oyo, na 2006, il y a un succès, Tilelo. Oh, bah, l'obarasoki na lobi Likambu, Mutayoki. Yo, pasteur. Le bon ma vie na yo. Yo, diacre, yo, prophète. Salama kama famille na yo. Moi, je demande à la famille de Faliba, même mes familles, sous les Kaouka. Namoni. Bon. Kofi Gamabe. Namoni Ndeko Moko, ya moi c'est. Azok certifié que Yondo Bomi Yonani Bonnette. Kaouka Fundaye, Aya coupé ça va preuve. Vous blaguez comme ça avec la mort des gens. Ces gens-là ont des familles. Ces gens-là ont des enfants. Ces gens-là ont des vies. Kaouka Funda Mutuana, Falibo Funda Bango parce qu'il commence à jouer avec la vie des gens. Bino Bote a su évangile, te promoter à ma vie à Batou. L'église a un peu comme on va ma solo. Alors, comme les Kinois aiment les masolo, boye, babouta ma solo, moi c'est Alibala, moi c'est ma solo. Où est l'évangile? Et quand vous prêchez l'évangile, les évangiles, vous bangez sabato, keba bando, ke famille na yo, keba boye, évangile à développement zate. Ngaïjou na aux occasions, on va fermer les églises. De toutes les manières, les églises doivent participer. Les églises doivent commencer à participer à la vie sociale. Église sans école, église sans hôpital. Pas d'église sans hôpital, pas d'église sans école.
Soule Kauka fallait pour pas famille, fallait pour pas famille, Soule Kauka. Bon funda bateau, bazo les canabas réseaux sociaux pour raconter des bêtises et des salades pour salir votre réputation et vous exposer au mépris public. Fallait nous amener au Stade de France. Fallait Suroyoki Banze Monae, il nous donne l'amour dedans. Il donne la solidarité, il prêche la convivialité. Asali Moussala avec détermination, avec abnégation. Moi, on a révélé que Bissota, Ngaï, Joka, Dieu donné Ngumba, Serge Kemene, Len Kalema, mon Antsuka, a révélé que Bissota a bêta Bercy sans manger. Mais t'as la force avec nous, on a podium. Parce que quand tu balbine, Bolanda qui solo de balbine que non, ce qui concerne maintenant à 19h. Donc, Bazo Kanga, allez, Abil Bocha va péter, on va déjà, heureusement, F victime est Zalaka. Abeta concert sans colia, Moussala nae sur 20 ans. Moutounini na mérite à Moussala comme matate. Attends moi na Soudam taki caporal, sergent. Attends ta kosa na nera bandaki simple informateur comme il loti comme âgé. Ndenge inzu na zawana. Abanda pena donc likili na renseigne na aner. Inzun oya likili abandi pena likili. Mutalibo soti azo mata ba grade tilelo âgé. Fallait mati malé avec amour, avec abnégation. Azomi pesa bas studio kola bas studio combien de fois? Le 20 ans après, oye ko tele makaka boye, o wuti soki wapi? Oh non, namone liwana avant les 20 mai, nzamba la kiseka nzamba la binona ozobi gogo hein, nzamba oya wana ozobi gogo. C'est-à-dire que nzamba ya matière bal. Nzamba na yo ya bal. Aroso bigogo yondo kokufa na famille nonde boko kufa gens de peu de foi. Information mususu bana nyonso tout ya Congo, bana ba ministre, bana ba député, bana ba chef d'entreprise, bango nyonso ba école française, école belge, partout na kata Congo ba sombi batike pour baroya concert, pour ba parents na bango ba kozola bango ba visa. On estime à peu près 10 à 15 000 personnes viendront de la RDC. 10 à 15 000 personnes viendront de la RDC. Mais parmi eux, il y a aussi des gens qui n'ont jamais voyagé. Tous en a besoin gouvernementé. Bisomoko, ngai en tête. Toko solo lana mundele. Po toza bato nord. Toko solo lana maison Schengen. Ngai bababa so na na Schengen, maison Schengen. Pour que ngai bababa so, je peux témoigner pour certains Congolais que oya okimate, oyo akokima, oyo akokimate, oyo akokima, oyo akokimate, oyo akokima. Je peux témoigner toke l'ambassade tolobi que oyo pena toyebi que ye oyo asalaka azanandaku ana posa kotika na poto te pesa visa une semaine. Toko c'est l'état te. Pour ngayo na l'état. L'état. Na koso na maison Schengen. Que oyo pesa visa. Oyo akoyate. Poto baby c'est la baninga mususu te ba visa oyo sima. Bola ninga idi tamen. Pona ko baby c'est la batu ya bien ba visa na bango te. Pona ko baby c'est la batu ya bien ba yate. Ngai na ko telema na ko lobate oyo akozonga. Oyo akozonga. Oyo akozonga te. Il y a liboso avant que l'ambassade wapi réservation na ya billet. Il reste quelques billets. En fait, producteur a son lien. Falipe a un lien. Va créer rubrique il y a 212 €. Pembeni à podium. Pelouse. Bafungoli Soussou. Nous serons 80 000. À l'origine, c'était une configuration de 70 000, je confirme. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la configuration de 80 000. Fali va jouer devant 80 000 personnes. Mundele a eu vertige, un artiste inconnu, il y a un vendeur. On est pas plutôt à Mindele, Bretagne, qu'est-ce qu'ils ont à foutre avec la musique congolaise? La rumba,
connaissent pas, ils connaissent Dadju, ils connaissent ceci. Mais un artiste rumba vivant sur le continent, moi, non, avant de bosser ordinateur, je Kiol, moi, quoi témoigner. Moi, quoi quitte à témoigner. 15 minutes, billet, si là qui déjà, catégorie 15 minutes. Non, les alatés. Keba na deuxième date. Dans le baka, Boyepe Salami. Zach le Tata Poto. N'a pas faire visiter quelques bateaux. Stade de France. Pour nga na sala kuna na kota kakuna. Na sala kuna, na sala kuna. Nazala maître de cérémonie, nga nazala maître de cérémonie formé dans le Stade de France. Apéro de Fali. Souka na idéologie, souka na indousa, y a Fali Ipupa. Fali Ipupa, dans sa grande vision, en prévision à concert, il voulait s'adresser à la communauté. C'est-à-dire, Nabato Mangala, Congo Brazza, Congo Kinshasa, Angola, Gabon, Kosolana Bango. Ayambi, bas symbole, bas journaliste d'État. Bas journaliste d'État. Parmi les journalistes d'État, Tozé Belé. Parmi les journalistes d'État, Aponi, échantillon. Moko y a 5. Échantillon, moko y a 5. Choix naïe. Zachary Bababa, c'est tout naturellement, Boyebi. 20 ans de loyauté réciproque. Joka Kabengele, Boyebi. Moutaliboso. Oyo. Ayambara na plateau. Ndiaka na biso Dieudonné Ngumba. Wana la voix d'Isaïr. Il fallait qu'à Zala. Pour me que nenge kendeki. Et puis, moi, on a ça moukien. Hélène Kalema. Yépe. Azala qui n'a biso. Idée artiste Azala qui est à banda, à amorcer le solo na communauté. Et l'ingi kolobate que artiste akangi ba porte. To akangi moté maté. Pona musala nengezo sala malelo. Et là je mentionne spécialement Top Congo Christian Lusakweno. Na radio na ye. Ba s'engager, ba ya ko accompagner culture à Congo de toute manière Christian Lusakweno banda Bercy à Papa Wemba. Non, banda kutu Bercy à Kofi. Na Bercy à Papa Wemba, Lusakweno a toujours été là. Tous les grands moments en musique nabiso radio naye et Zalawana. Moi na ba kimbangiste mais kimbangiste au service de la République, de la culture congolaise. Badle ki nyonso ya profession. Artiste yemoko fungoli maboko na motema. Artiste fungoli maboko na motema. Et ça likambo à Congo. Osa na besoin ba futa ote po kota ngolo bango. Et ça le lengi yomoko o kota ngolo bango. Artiste aza motema ya ko fungwa ma pe aza motema polele. Et il apprécie. Il aura le temps de le faire. Ses services auront le temps de le faire. Il apprécie le travail que la presse de son pays est en train de faire pour lui. Bochaka, boken internet, betaka Côte d'Ivoire. Bobo na ba plateau ya ba ivoirien. Kuna matin, midi, soir, c'est Fali. Toutes les chaînes de télévision, toutes les chaînes de radio, Beta Dakar, pareil, Beta Bamako, pareil. À plus forte raison, Kinshasa, donc RDC Mbokanaye. Orosenga mbongo pona nini. Parce que ça fierté nationale. Et ça fierté à la culture congolaise. Fierté à Banamongo. Na pesi merci mingi. Na Bernadette Pundu. Banamongo nyonso. Et yembe li a fali. Et bine li a fali. Yabinote. Mobiliser tous les enfants. Bino moko ba mongo à 40% ya salle. Bozui déjà na bino na bana, na bino na basi, na bino na bankana, na bino na bango nyonso tout. Bino moko déjà botondi ici déjà salle. Alors, to fungola mitema. To avancer. Moi na wana ako beta le 2 mai 2026 ako beta concert. Biso sengi yende ke alanda landa libanda te concentration na spectacle.
azolela ngo lino. Et puis nayebi nga nayebi ke osimba. Nzamba osalisa biso o tata poto. Naza na autoroute ya poto. Obuninga puskava. Naza na autoroute à poto. Nakitaki na mela mai lokwa to abutu. Vidéo esalami na butu. Lelo tozali le 28 kala mingi te minuit. Poto na kimi toza air moko. Il va être 23h20. Na sali vidéo oyo na autoroute. Le makambisa to. Pour na mboka na biso Congo kimia pe feza na est. FRDC avancé. Na constaté quand même que santé ya nanga. Nanga keba na santé. Deuxièmement, Moutou Nyonso Akutana Kabila, il doit nous dire de quoi ils ont parlé. Parce que ça, ce n'est pas la réunion de l'opposition. C'était la réunion de la rébellion. Kanga Bango Tango Kabila, Tango Kabila, à supposer que c'est Tango Kabila. Moutako sa réunion na Mukongubile, à Zongi, à Kitipe Nandjili. Vous blaguez, hein? Hein? Et là, vous avez Fati, l'air moro. Et là, vous avez Fati. Babomi. Babomi ne ba ozangaye. Mais moi na batabo ne kozana makila na maboko. Azo gagner bango na mukanda na biki. Deuxième sujet na sengi na soule kauka na fallait pour porter plainte na bateau bazo annoncer ba liwa na bango to ba liwa ya bateau na mitu na bango. Porter ba ya na tribunal ba prouver. On peut pas laisser la place à des autres ngeya. Il ngeya mais to dire ya souté po baka bande oso ba congolais mais ba aventurier sikoyo mais ba odembela nzambe. Bana fonza nzambe na bango ozabi gogo ba. Prophète Baal. Bata prophète de Baal. Troisièmement, ngaina baninga na ngato sangaje batata poto kala to lobela na ambassade na maison Schengen batu oyo to yebi ke baroya barozonga. Quatrièmement, to beti li solo nini. To beti solo ya na beta li solo nanga, li solo ya fali nga zo bongama aya ko beta, li solo ya misa nga ko ya et puis ya mine na beti solo ba journaliste, fali mo mute meza munene. Lobby a Robenga, soit ça l'apéro 2, soit 3, soit 4, soit cannabis, soit nini. Mais continue à faire du travail, continue à faire la promotion. Soit qui sénégalais, gambien, malien, bah ça la promo bon bino. Bah masta tout na Paris, oyo bozo bunda na ndenge na bino nzamba asala kakato avance. La culture en boka bona chouate. Et comme à Mamboka en Nogo, le para obeta. Ici journaliste d'État Zakari Baba en direct de quelque part sur une autoroute perdue en France. Pour surtout en France, Mobimba. Paris, au monde en atteint, l'aime sur au monde en atteint. En France, maintenant en France, la minute. On est 109. On est pendant 109. Pendant 109. 109. Bon, qui va en dire là. Au moment où il y a mon atteint. 109, yango, 109. Et là, 109, on a. Là, 109. Danger. En tout ça. Là, 109. Il y a un bon 109. 109, il y a un bateau, ça va en dire là. La caragare, les cabos, ils ont tambouré partout. Et tiens la direction Paris que nous compte à A1 pour que nous compte à Paris. Ils ont bien appelé si binombo tout staff Mobimba. Il a fallu poupa yemoko aigle continue talara yobika nevio na sola. Na bisa à la fois na sola on a eu en tant que moine et puis en tant que grand frère. Pour en tant que papa leki. En tant que tata ya bandal. En tant que tata ya bandal. Pour bana bandal boyebi zing hein gouverneur Zindo, ngana tata ya bandal. Bino boa bana bandal, naba fali. Ngana tata bandal, na tata kitambo, mwana kanko kolo. Emile Ngoyi, mwana lingwala. Tata ya Gombe. Je comprends. Ba misusu, bana ya Bukavu, bana ya Likasi, bana ya Kolwezi, mais ba tata ya Paris. Voilà. Nous allons nous battre pour notre république, pour notre pays. Regardez, na moni logwana matière à pembe nogo ba parle libanga mo a pembe on dirait ba mai to lo na mayo. O tchango boba e peli donc. Na ebisio Congo na ba richesse moko, je te dis non. OK côté variante ba na ba so tali ba momi non tali ba momi Rwanda, tali ba momi ba o me yango na pe ba bunisa biso.
On doit aussi faire en sorte que Basse ne soit pas comme produit culturel à vendre. La beauté congolaise, elle est d'une beauté. Oh là là, la beauté congolaise est d'une beauté. Hein, Willy Kalenga, la musique est une musique. Bakenda. Zembona Kitoko, hein? Océan Abso Bonnet, collègue. Bonnet, moi je suis enseignant à la base. Zaba Pambola Congo, Zaba Pambola Psoto avancé Liboso. Le 2 mai, on est au Stade de France. Programme fallait au Stade de fallait bouma biso na programme. D'abord ça la nzembo tout et simba. Mélanger les biso. Outa na biso na droit chemin, zonga na biso na formule 7, yaka na biso na katikati so na cela de belles mélodies, zonga la ngai na kosa leka, bimela biso, batu bel. Parce que Fally a fait 7 albums, Nyonso tout et marcha. FRDC toujours. Nanga, le docteur a bien.